Amida Shatir. Amida Shatir na Jube Mpiana. Amida Shatir na Didi Kinwani. Amida Shatir na Vital Kamerhe. Bandeko nanga makambo ezali awa. Makambo penza ya mikete me makambo minene. Bato papa chéri bozali. Ba audios balinga papa chéri, balinga Jube Mpiana, balinga papa Salvatore. Bosala na makeye na ba commentaire parce que awa toza na makambo. Makambo ya minene oyewuti ko kwela biso kande boyebi mama Etoiline Ines TV aza mama moko apanzaka nteke. Ngana go boya te na ibisaka bino toujours soki matière eye na ngambu nanga en tout cas na koya penza na kitoko. Matière eye na ngambu nanga batindelinga ba matière awa ya Amida Shatir na Jube Mpiana, Amida Shatir na Didi Kinwani, Amida Shatir na Vital Kamerhe, les pacificateurs. La famille. Avant la kotana nukuna, grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, cette soirée plutôt, surtout sur notre chaîne Etoiline Ines TV. En tout cas, salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Etoiline Ines TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo na elibino lisusu makambo ya Jube Mpiana, na elibino lisusu makambo ya Amida Shatir, na elibino lisusu makambo ya Vital Kamerhe, makambo ya Didi Kinwani. Otobengaka ya Didi. Bandeko nanga lelo toye na makambo awa. Avant kota na muzindo ekozala malamu na sensibiliser nanu bandeko na biso nyonso o bakoti sika na chaîne na biso ya Etoiline Ines TV. En tout cas soki eza mbala liboso esalemi ke non oya kokota na chaîne na biso kati ndeke tokendaka nango na osenga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo s'abona kabungo bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Etoiline Ines TV akobandotiaka ba vidéo ya sika bokozala directement informé. Bandeko nanga na betelaka bino toujours et encore c'était que non vous informer sur notre devoir otokoboya te pe tokotikala kowanga na te po toyebaka na biso ke eza nango devoir na biso. Lelo toye awa na dossier surtout et encore ya Jube Mpiana, toye na dossier ya Didi Kinwani, toye na dossier ya Amida Shatir, toye na dossier ya Vital Kamerhe. Bandeko nanga la plupart abato bafingaka Jube Mpiana kenan aza yuma aza sans charisme et Mathieu Kiti. D'ailleurs tokende mosika te na libala aya daida bomoni réaction bomona ki makambo oyo esalamaki koyambana oyo Jube Mpiana na Vital Kamerhe bayambanaki deja yaki kosala mwa makelele mbutu penza ya makasi yaki kokota bato balobi oyo nyonso balingaki baloba concernant koyambana oyo bayambanaki mbutu ezalaki penza ya makasi mbutu ezalaki ya kosakana te bato babenga Jube Mpiana na bakombo nyonso o balingaki. Napesaki bino ba explication na yebisaki bino ke Jube Mpiana za parmi mibali o bazalaka civilisé. Jube Mpiana za mutu oyo ayebi ko vivre na bato. Jube Mpiana aza mutu oyo ayebi ke a na kotia a na kotia b a na kotia c. Wana penza eza Jube Mpiana. Jube Mpiana salaka makambo na luwenge te. Eza bongo mais la plupart ya bato batikala kondima te. Lelo o toye ko vanda, toye ko mona makambo uti ko bima. Biso nyonso toyebi Amida Shatir azalaki mwasi ya liboso. Premièrement abalanaki na Jube Mpiana. Nde mutu liboso o Amida Shatir abalanaki. Tango libala na ye yaki kokufa na Jube Mpiana, nde eyaki kosala ke Madame Amida Shatir akendaki kobalana na nani na Didi Kinwani. Tango babalanaki biso nyonso toyebaka keno bakenda commune, basala mariage civil, basala mariage religieux, tindeke tomonaki feti na bango ebela bato biso nyonso toyeba bongo. Ti baye kobalana na Vital Kamerhe ndenge toza boye toyebaka na biso ke kobalana na bango o babalanaki na le pacificateur Vital Kamerhe eza dote salamaki
mariage civil, religieux, basali fête. Mais lelo otoye kovanda bandeko nanga toye ko découvrir ba réalité ebele concernant libala ya Amida Shatir. Bandeko nanga, en tout cas, naboy batu baloba ke non omemi video oyo pona koya kosambusha Amida Shatir, pona koya kotombola jibe. Na ye a pona koya kotombola jibe te, na ye a pona koya kosambusha Amida Shatir te, mais soki na memeli bino video oyo, ezaka pona koya kolakisa bino ke avant bofinga ka jibe. Bo se refera kamina na makambo mususu. Bomoni ti bomona ka jibe mpiana, ya mususu avanda kakimia, ezana ba réalité o jibe mpiana yebaka. Ayebika ke ata ndenge bomona bongo un jour bokoyoka, alors nga na sala jalousie anini. Na sala pinza jalousie anini. C'est comme ça. Eza bongo. Eza te que non parce que jibe mpiana a réagira kate, cela veut dire que azanga kaya koloba. Aza mukolo. Babenga ke kulu to apamba te. Aza mukolo. Ayebaka makambo. Ayebi. Na ezana makambo ebele. Oye jibe mpiana kotikala koya kobimisa te lelo. Mais un jour mokili yango moko ekoyaka ko comprendre. Et puis bakopesa ka raison que jibe mpiana avait raison. Jibe mpiana zaki na raison. Yango wana bomona ki ba silence ya jibe mpiana. Ezana ba makambo. Sans plus tarder, naza awa na video ya Didi Kinwani. Didi Kinwani nazo beta lisolo ya ndenge yena Amida Shatir babala naki. La famille, libala nyonso eza libala te. Eza na mabala, eza pe na mabala. Soki mto obetela yo lisolo, moi mon mari a fait ceci. Toza la rakeba. Parce que mariage o batu bayembaka yembaka mingi. Nakati, mariage ezalaka te. Ezalaka souci na souci, ezalaka ba problème na ba problème. Alors sans plus tarder, Nati Labino Didi Kinwani de son côté, Azana Makambo Oya Utikoloba concernant Madame Amida Shatir. Tolandana nous la famille et on se retrouve juste après. Bon maman. Non, moi je suis célibataire, c'est un choix. Célibataire? Oui. Depuis naissance, vous êtes célibataire? Ouais, je n'ai pas la même temps. Depuis au Botami au Non, on n'a pas la terre. Oh, ouais. Bah Congolais, bah ça surpris. Ah bon, pourquoi? Bon mariage au Salaka au Kester à Betaka, ils ont mariage. Ah, mais tu es dans l'église, tu es dans la civilité, et ça qui un geste. Mais je ne suis pas venu pour ça. Laisse ma vie privée tranquille. Non, je n'entre pas dans la vie privée. Laisse ma vie tranquille. Non. Mais, messieurs, écoute, s'il vous plaît, je ne parle pas de votre vie privée. Je ne parle pas. S'il vous plaît, calmez-vous. Bon, ok. Na kokota na vie privée na yo. Wana mbodi yango yangwana. Te wana kutu mbodi te. Mbodi ozala kaka. Mais ça dit tozo pesa moi ba biscuit. Moni yo yebisi ngai. Mutu aloyi manga momo sanga li boseza yo. Je vais te dire. Ndenga pe na zongi seli yo papa na ona loba. Mais ozo permettre quand même na tutoyer yo hein. Si, ça c'est facile. Wa frère na nga ba congolais mingi. Allez-y. Yangwana moimi na zo kende na ondengwa. Non, ngana za célibataire, père de 6 enfants. Ah, au bota botande, mais au balana noté. La bota, le quoi la bino, 26, 28, 40, 60 enfants. Na bota, 6 enfants. D'ailleurs, les occasions, pour na les karamingi na makambu na bino ote, na bilili ote. Voilà l'occasion de dire que ngai, ata mukolo na kokufa, le quoi balingi babo mangai. Ah, batindelinga babo mangai. Bazana 6 enfants. Gladys Kinwani, Winnie Kinwani, Kevin Kinwani, Diams Kinwani, Didas Kinwani, et puis Nazali Susu na Oyasuka, na Mususu na bota Didas yewana na tangi yele. Didas a koksa 12 ans na février, le 28 février. Yasuka ya liboso na 41 ans. Ah ok. Félicitations. Et puis, Naza, grand-père de 3 petites filles dans le Canada, dans Richmond Hill. Félicitations. Ouais. Vous connaissez la quarantaine ou connaissez déjà? Oui, il y a mis balai 32 ans. C'est félicitations. D'ailleurs, je profite pour souhaiter joyeux anniversaire à Outo qui a 32 ans. Après ça, il y a combat maman Nanga Mwanza. Maman Winnie, si tu me suis,
Je suis chez Bostolo dans la politique. Tu seras surprise, mais je te souhaite encore joyeux anniversaire et meilleurs vœux pour toi. Donc, je vous aime ça, tous. Ça, c'est bien. La famille, elle est sacrée. Ah, il y a aussi Saphir qui nous aime. Mais il n'y a pas, T'es kakayewana. Bah, 6. Mais na bandela. Ba na ngosomba ka bango to ba obotaka bango. Non, na botaka bango. Na ba mama na bango ndotanga ba komona bango te. Olingi na tanga. Mais bah ça bato boti na bango ba na otanga bango te ndenge. Là ça c'est ma vie privée. Non, je ne force pas, ça c'est une demande. Na salio. Moi na nga play. Na pe na forcer te. Na forcer te na kanisa ka ke mo lokwa ngala otanga ka mama. Bino siko po kanisa ka ke il faut ka ko bala. Donc yango nde sukisa makam. Moi ça Jésus de nain. Jésus yo za sango. Ouais, il obana nga moi ça Jésus nain. Jésus spirituellement ça na basi, physiquement ça na bango te. Yango na tuni yo. Pesa nga kombo ya moi c'est Jésus. Donc optana yo pour célibat. Nous vivons avec l'esprit avec lequel Dieu a créé ce monde. Donc mutuna mutana choix na yi. Optana yo pour na vie à célibat. Ouais, na mona pe basango mingi ya catholique. Nga za catholique. Yo na moni yo la chapelet, na sala pe chapelet. Donc na moni ba basango ba la raté. Ça on pas botarate. Oui, mais botarate parce que ana mission na eveux là. Exactement. Menga naza nanga mutu na sambela kananga normal. Vous comprenez? Frère kozana bana me ko balate. Non, na ko tenter ko vivre na mutu na zo na botimwa. OK. Et marcher te. Ko te za erreur za erreur to za na projet ke funa bota. Non, bon mususu ezaki nango kaka okanaki te omona pe mususu pe accident yo pe ozwa yango déjà te nano esala te nga nazanga na bana mibale mais na libanda micro libanda eza te nazoloba wa clair nazotanga komwa mama yo nde ozokotanga komwa mama te nga naotanga komwa mama naza na ye te siko natanga nini bongo ata bamama obotisi na bango bana okopesa bango mbote te baza bato baboteli yo bamama bana napesi bino mbote mingi baza ensemble ye motumboli na ye yango na ye mpo na wana allez très bien nous sommes en direct ya bandi aboma ngai te j'espère que tokangi parenthèse ezali kaka mwa lisengenya eloba Denis Lesa abenga yango lisengenya tokangi parenthèse non mais nazalaka bien na bamama bana na ngai nazalaka bien tosololaka très bien c'est une grande famille très bien na bana na biso nyonso tozalaka ezali kaka biscuit ya bonne année y a pas de souci je n'entre pas je ne continue pas la vie privée elle est sacrée tokangi parenthèse mais olobeli yango kaka nalobeli vie privée te yo nde moto bandi kopesa ngai mama après émission tokosolola. Voilà. De retour, na bandi ebela bato touti kolanda awa, touti koyoka moi ba makambo explication ya ce qui est encore son nom ya Didi Kinwane apesi ba explication ya libala na ye na Amida Chatir. Selon lui, batikala ko sala mariage religieux te, batikala ko sala mariage pe civil te. Donc na ba explication na ye soki tokokota penza tokozala direct ezalaki libala ya yaka to vanda ezalaki libala bongo ba intention ezalaki nini mwasi ayebaki na eke libala oyo eza na avenir te to eza kaka Didi Kinwane de son côté aboyaki viki amonaki que azalaki mwasi ya jibe autaki kobima na ndako ya jibe abandaki kobanga peut-être bakoki kozongana to abandaki kokanga ye déjà na mwa babiloko parce que soyons sincères et honnêtes. Vous savez, mobali oya balaka, mobali oya bimisaka mbongo, je suis sûre et certaine que ba papa ou bazolanda mama étoiline Ines TV bayebi makambo nazo koloba, nazo loba awa. Okoki kovanda na mobali, osali na ye nyonso. Mobali wana soki alingi yo, ata soki azozwa mbongo muke, akolingaka toujours a honorer yo epa ba parents na yo. Mobali oyo alingaka yo te ata soki azozwa ba million akotikala kondima abala yo te akoprefere na bino bovanda na bino yaka tovanda eza bongo po azane na ba intérêt na ye personnel epa na yo mais mobali oyo penza azalaka na bolingo yango bomonaka dans la plupart des cas omona toyebi biso nyonso toyebi ke eza na ba mibali mosusu o bala basi na bango na nzela ya nyongo asilisa d'autres peut-être te apesa moi moitié ya mbongo
mais soki bokoti na ndako ya libala la plupart surtout ya mibali oyo bazalaka na bolingo bazalaka toujours na sens wana keno bakende osilisa mbongo na bango, mbongo ya basi na bango. Mais mibali oyo bazalaka na bolingo te akovanda na ye et puis la personne est vraiment à l'aise. Soki mwasi ameki kotuna ye siko mbongo ya libala oyo etikala to mpona nini ti lelo otikala kodotelenga te omona mobali bapesaka ba raison na kobala yo mokolonga moko motema na ngai kolinga. Cela veut dire que na motema na ye ozalaka te akonsideraka pe yo te na motema na yo oza kaka mwasi moko kaka yaka tovanda mais ya koloba te bolingo eza te. Donc na kote ya Didi Kinwani na ndenge bavanda na Amida Shatir ezalaki nango kaka mosusu ekosimba mosusu ekosimba nango te yango bomona batikala na bango mpe koumela te babutaka mwana moko na libala ndenge eyaki kokufa. La famille soki natie lelo jibe mpiana na dossier oyo po tozala honnête tozala sincère omoni mwasi oyo vanda na ye na ndako ya libala quel que soit bambula combien mwasi deja oyo ovanda na ye ndako moko mwasi oyo deja obota na ye quel que soit nini aza mwasi moko akopesaka respect ata soki bokabwana na ye peut-être na nzela moko olinga te ata soki asalaki yo pasi tango bozokabwana mais cela ne te donne pas le monopole ya koya kobanda kobimisa bamakambo mosusu sur les réseaux sociaux. Jibe mpiana tina ndenge avanda na Amida Shatir en aucun jour, je dis bien et je le répète, tokota na ba interview ebele ya Jibe mpiana na ba série oyo Amida Shatir abala Didi Kinwani koto na ta wana tokoti koloba te non Jibe mpiana na bata wana azalaki trop jeune azalaki na ye jeune makasi maturité ezalaki ya ebele te peut-être alingaki abimisa bamakambo mosusu mais Jibe mpiana était toujours et encore mature et très sage. Na ba question nyonso babande otunda ye quel que soit na ba interview réponse ya Jibe mpiana ezalaka toujours ba réponse moko ya kosala ke alingaka kokitisa mama ya bana na ye te alingaka kokitisa ye te alokaka toujours ba moyen moko songolo pakata pour que bato ba comprendre que nazalaka na ye problème te azalaka pe mwasi mabe te eza kaka bolingo ezalaki lisusu te entre biso mibale. Na ndenge Amida Shatir bala soki ezalaki mibali misusu ta ndenge bouti koyoka Didi Kinwani makambo bimisi ya Amida Shatir wana ezaka koloba directement ke non aza mwasi ya ndumba. Donc de la même façon soki Jibe mpiana azalaki neti mibali misusu bazanga maturité na sagesse balingaki ba prononcer ba parole mais parce que Jibe mpiana aza mobali moko azalaka na sagesse pe na maturité arespectaka pe mama ya bana na ye yango wana ata na ba interview na ye ayebaka toujours nini akobimisa nini akoki kobimisa te eza bongo. Conseil na ye kopesa bandeko na nga basi de partout ozolandanga soki oza na ndako ya libala nzambe asali grâce oza na ndako ya libala je sais que na libala ezalaka ka ba rose te na libala ba épine pe ezalaka mais soki omoni ke ya yo ekomi ba épine ebele ke ba rose ekozala vraiment important kokota na mozindo ya prière parce que tango tokotaka na ndako ya libala tokotaka po tobanda kosouffrir te tokotaka na ndako ya libala pour que to vivre bonheur na biso epai ya baparent nalobaka toujours okoki kozala neti babiso oyo tobala déjà à 21 ans bazoya kopredetole yo 23 ans 22 ans badote 23 ans na mariage déjà epai ya biso 23 ans parce que tango okoti pe na ndako ya libala kuna pe par la grâce de Dieu ozokende ti 90 ans. Imaginez bambula o combien ovanda na ndako ya libala. Cela veut dire que libala ezalaka nde royaume ezalaka royaume ya mobali ezalaka royaume ya mwasi. C'est comme ça. Alors soki omoni ke na libala na yo ekomi kaka ba épine ebele ba rose eza lisusu te mabolongo kana se. Pour soki olobi na changer ka mobali oyo azonyokola nga ne pense pas ke kuna okende
nde ekozalaka bisengo. Eza na libala moko te oyo ezalaka ka bisengo na bisengo. Bokoki kozala yo na mobali boza bien, mais er mosusu peut-être belle famille eza na yo mbutu mbutu. Er mosusu eza peut-être mobali na yo aza moto azwaka mosala te. Er mosusu peut-être eza kaka bozalaka na chance ya bandako te, bozalaka na soki bozwi mbongo ezalaka peut-être kaka ba makambo minene ekomelaka bino leo bosala ba projet na bino ya minene esimbaka te. Chaque moto na ndako ya libala azalaka toujours na challenge na ye oyo bazalaka nango. Alors koboma libala te ke non parce que tomoni lelo oyo. Oui, il y a de ces personnes soki mobala azobeta yo bobala na déjà dès le début mobala betaka yo, mobala za na infidélité ya makasi, oui. Mobala zo nyokolaka yo, oui. Mais soki ezaka ba makambo moko ezanga tina o ba mosusu bazo divorcer lelo na conseiller vanda na ndako ya libala. C'est vrai, okoki koloba naza nanga kitoko naza mwasi nzambe ata soki lelo oyo ngana yo esili bakobala nga, oui bien sûr bakobala yo. Mais tango kende na libala wana moni mobali nyonso déjà na mwasi oyo asi abala akota na ndako ya libala bazalaka na bango keba keba. Akoki kovanda na yo mais aza na keba keba makasi moindre pepe yango bomonaka basi ebele oyo ba divorça bavandaka lisusu na bandako ya mabala te. Soki bosala constat basi ebele oyo ba divorça bazalaka sikoyo akobala kote kuna sali soki 3 ans libala ekufi lisusu abali lisusu libala mosusu akoti soki 5 ans libala ekufi lisusu. Donc ekomi kaka mutu akomi na ye kaka kobala na kobala kobala na kobala tina ndenge ekokoma na suka azokola azolingaka abala. Mais tandis que soki mutu ovandi na ndako ya libala quelque soit bitumba oyo ezotelema na nzela na bino osambeli bobundi mpona bitumba wana okomona peke tu auras la paix du cœur. Na mabala nyonso bitumba ezalaka ezangaka te, na mabala nyonso ya pasi pe mawa esangaka te. C'est comme ça, hein? En tout cas, courage na Madame Annie Dachatir de partout au Landarabiso. Je sais que tant au Landa émission, il y a Didi Kinwani, et ça émission moko eko blessé yo, eko sala yo mabe. Mais eloko kanga na rosenga na yo, eza ke courage. Eza na passé na biso moye to ifasa kango ezate, mais to litaka nde pona futur. To litaka pona futur, eloko kana osenga na yo eza ke ndenge ovandi na papa Vital Kamerhe kande to mona bolingo oyo lakisaka na public. En tout cas batela libala wana vanda na ndako libala wana eyinda ebeba vanda batu nyonso oyo nyonso moni bavandi na bandako ya mabala eza te ke non parce que mibali na bango baza na mbongo, eza na batu mosusu oyo bavanda mibali baza na bambongo mais batikala kopesa bango paix du cœur te, hein? Mais soki oza na mobali apesi yo paix du cœur, aza na mbongo apesi yo paix du cœur, gloire au Seigneur. Et surtout zala na bolingo oyo eza sincère, kolinga te ke non parce que mutu kinganda aza na mbongo lelo oyo Vital Kamerhe peut-être quand on les souhaite pas mais ekomaka tomona batu ebele bazala na mbongo lelo oyo basuka mabe. Même s'il arriverait que Vital Kamerhe aza lisusu na mbongo te ko abandonner ye te, zala wana pona ye po tango azaki na mbongo obandai ko savourer moment te lisusu o mbongo eza te o akoti prison, zala wana pona ye ekozala vraiment important, hein? Libala onga na lobaka toujours tovandaka na ndako ya libala pona bana te. Ba mama ebele batia wana na moto yango momona ba mama ebele basouffra. Libala bavandaka pona bolingo. Premièrement, tongo okota na ndako ya libala okota te ke non parce que mon mari a beaucoup de moyens, parce que ba moyens wana esilaka. Mobali akoki kokweya, mobali akoki ya mabe ekomi nyonso oyo épargne nyonso bobimisi osala nini olongwa okima. Mais tandis que soki ovanda na ndako ya libala ovandela penza bolingo oyebi na se ya motema na yo ke non ndenge naza boye eza bolingo, tu verras que tu vas vivre le paradis. Eza vraiment bongo. Munga ezaka conseil onaye kopesa bandeko nyonso o balandaka Etoile Nines TV na yo mutu oza na ndako ya libala, hein? Ou bien oza na ba plan ba proposition ezali po obala tozalaka keba babalaka mobali pona mbongo te po mbongo esilaka bala mobali pona bolingo. Et aussi bozwaka ta na bino surtout dans les fiançailles
ya koyebanaka mobali oyo déjà azalaka bizaleli mabe tomonaka kaka na bafiançailles. Et puis moi j'encouragerais aussi na bafille bozwaka temps ya kofréquentaka babelle famille na bino. Je sais que ezalaka mwa oyoka mwa soni belle famille bakoya koyeba comportement na nga, mais yo ntango ozokendaka kuna azalaka keba, mais bozalaka na temps kovisitaka babelle famille, parce que ntango ozovisite belle famille okoyeba belle famille na yo avant ta kutu okota na ndako ya libala. Moni belle famille soki oyebi yango avant okota na ndako ya libala okoyeba ndenge nini na kovivre na bango. Ebele bato bakota na bandako ya mabala batikala koyeba babelle famille na bango efonctionnaka nde nini, batikala koyeba te. Yango bomona bato ebele baswana babundaka na babelle famille. Pourquoi? Parce que okota na belle famille na ndako ya libala otikala koyeba belle famille na yo ezalaka te, ezalaka ndenge nini. Et aussi je viens encourager basi eza que tango tobalanaka na belle famille te, tobalaka mibali na biso. Makambo ya belle famille etali yo te. Zala musika à moins que soki bainteresse yo na mwa likambo moko songolo pakata, mais soki omoni baye kointeresse yo te okota te.